par rapport à toujours vivre le bien tu vis bilile le kamalo bana ebele DMTV toujours en avant. DMTV mbote nabino esengo eza toujours na ngambu na biso po toyebi ke boza ebele na ngonga o boza olanda chaîne YouTube nabino DMTV. DMTV boyebi kaka ememela kabino masolo ya actualité hein, mais to propose kabino pe ba analyse na ba réflexion sur ba sujet d'actualité, ba faits sociaux na ba réalité ndenge ka toza komona na mboka na biso tambola na mokili omona makambo eloba ba kolo République démocratique du Congo mboka ya makambo zangaka nango te tuba eyemba en tout cas Pepe Kale na Carlito Olasa lelo tolingi to mema bino na sujet oza toujours kaka na actualité na politique ya mboka na biso mais avant to aborder yango boyebi kaka que awa na DMTV koki ko raté parce que il s'agit hein, de notre sécurité sanitaire hein, santé na biso likambo ya bokolongono ya nzoto maladie oyo yela biso awa COVID-19 oyo ezali kotungisa biso pe oyo nanu toyebi ko vaincre te ko bengana te esengeli na biso to continuer komi batela en respectant ba mesures barrières hein, ndenge bakondi ba sengaki na biso to constataki relâchement na niveau ya population surtout na Kinshasa oyo population tozalaka ba tetu na ndenge ya kosakana te il faut kaka fimbu poto to samibeko nde ba cache ne to ba masque tozanga msusu kolata te numéro 1 ya police ya ville province Kinshasa général Silvano Kasongwa telemeli yango pe annonçaki déjà que police azozongela makamu ya kokanga batuna ba amende ya 5000 francs congolais pona tina ya mesure wana ya prévention contre maladie ya COVID-19 bobi que prévention yango nde zali seule arme efficace to anango pona ko lutter contre maladie wana bandeko nanga Tomi batela poto batela pe bandeko nabiso Barnabe Milinganyo très médiatique mikolo très médiatisé to komi tout na nani azako tinda cet ancien Kadogo toujours comprendre bien que na statut na ancien Kadogo azala pro au Kabila mais ce qui est bizarre c'est que Barnabe Milinganyo azali plutôt proche sur le plan politique na Sami Badi Banga qui lui-même est un proche de Félix Tshisekedi mais mikolo Barnabe Milinganyo na habité soki asa koti na PPRD to na FCC meye mission o aza nango mikolo ezali kaka ko s'attaquer na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi évidemment ils ont un peu point de vue na ye o azali ko émettre mais parfois za kapé mutu ya ba excès boyebi ke ye na koloba na ye amona ke yende ayebi mingi lokola zalaki Kadogo yenda zape yanke donc azali na ba excès moi mingi na proposer bino moi extrêmement ko émission o yo pe aleki kaka za koloba ka ndenga za koloba wana est-ce que za na raison ya koloba makambo à lobby personnellement na yebité mais nous allons analyser to ko mekape ko émettre point de vue na biso par rapport na o ya lobby parfois ba vérité pe bimaka na munoko na ye nazo proposer bino nanu bolanda yango bino moko bo se faire opinion na bino ebongo na sima biso pe to ko bimisa o eza kati na biso poto zali komitu na Barnabe Milinganyo nani atinda kayo po za na FCCT ozali censé ozala proche ya Félix Tshisekedi po yo za ko accompagner Sami Badi Banga o lelo azali proche ya Félix Tshisekedi c'est la seule autorité le vice-président du Sénat o azala qui présent na cérémonie à prestation de serment il y a 3 juges constitutionnels azala qui boycotté par FCC alors Barnabe Milinganyo nde toza kolanda siko je rappelle que bozali kolanda chaîne YouTube na bino DMTV hein yom toza na abonné tende konangai ko zelate cliquez kaka na bouton wana omoni eza en rouge ba komi s'abonner pour koma abonné à DMTV ko bosa na pete ko bimisa cloche moko ya notification cliquez également dessus et ko permettre na yo rataka lisusu te ba prochaine vidéo to remettre en ligne Pona yo suivons cet extrait avec Barnabe Milinganyo et Bongo Tokutani Nasima pour te conclure le solo na biso à tout de suite. Comment est que consultation et humiliation? Le président Tshisekedi a voulu humilier Joseph Kabila. Joseph Kabila a dit qu'il a PC FCC Mobimba va se soumettre à ma colonae. Mais le loi comme le salut du peuple c'est la loi suprême. Mais n'engi koloba boye
azolinga amat atombola batu mususu contre ba oyo elingi koloba boye batu nyonso président za koyamba ba soko olandi kinke olandi Zakari olandi batu ebele makambo président za koyebisa bango nde yango wana batu ya FCC oyo baza kopekisa nga na renye Kabila oyo nde aza kopekisa ngai na lukela bino social soko alingi atombola batu wana contre tous ceux qui soutiennent Kabila et Kabila lui-même. Donc mutu ya bongo il faut pas lui faire confiance. C'est-à-dire mokolo bakokuta na kalisusu eloko nini ya kolobaka. Tshisekedi atika la kaka na respect à la constitution, Kabila akuta na ka plus jamais alors na Félix. C'est une erreur monumentale dans la stratégie avant 2023. Il faut jamais les rencontrer. Nous sommes de retour, hein, Boti Kolandawana Barnabe Milinganyo pendant 1 minute, hein, je pense Boki Ndenga Lobby, Pona azali ko estimer que la consultation nationale Oyo Félix Antoine Tshisekedi a zali humiliation Pona Kabila parce que Félix Tshisekedi azali ko luka ko liguer un groupe ya ba Congolais notamment la classe politique contre bao ya FCC. Alors na évité ce qui est observation ya sali abani ko sala ka observation siko ya makambo ezali ko leka entre ba partenaire o mibale Joseph Kabila pe Félix Tshisekedi ba humiliation et belé oyo Félix Tshisekedi a subir, hein, par rapport ya même au sein du gouvernement où un ministre azali kotosa eta za ko préférer kotosa une autorité morale plutôt que kotosa mokonzamboka oyo nyonso to ezali réglementé par mobeko likondio to bengi constitution parce qu'autorité morale constitution yebiete. Donc si nous devons rester dans le cadre de la constitution et sengela ki na yena nous soka zalaki impartial na ba analyse na ye akoka ko zonga na na ba humiliation peu chef de l'état a subi ça qui est belé par rapport na ba lieutenant ya partenaire na yo ezali Joseph Kabila Akabange. La manière dont Jean-Marc Kabunda a été chassé du bureau de l'Assemblée nationale, est-ce que zalaki humiliation te? Je crois que mutu yo ba point de vue na zali ko bimisa ezali très clairement mutu moko azali na penchant et c'est d'ailleurs étonnant parce que yeto yebi kazali proche ya Sami Badi Banga na mituna kutu neni a se rapprocha anaye. Pourtant Sami Badi Banga actuellement yebani nango c'est un secret de polichinelle kazali proche na président Félix Tshisekedi. D'ailleurs c'est la seule, hein, autorité où ezali membre ya bureau ya Sénat oyo vice-président à Sénat d'ailleurs après qui part na cérémonie na prestation de serment à juge constitutionnel pe apesa ki na président de la République moi poids par rapport na cérémonie wana qui avait été boycotté par le FCC. Barnabe Milinganyo toujours lui parce que c'est de lui que nous parlons, lui cet ancien Kadogo oya monaka ke kozala Kadogo, c'est une fierté, hein, Pona Amboka, alors que quelque part s'il faut dire des choses to kokipe koloba makambo parce que ba conséquence ya ba makambo suso to subir lelo ezali pe par rapport ya venir à ba Kadogo na Kinshasa notamment avec l'AFDEL, hein, ou azoki pouvoir pe na ndenge ya makasi a tiaki ordre mon côté ka kokakozong sabso na nzela ya ba élection pour que ba élection salama bien nous a fait reculer de plusieurs années encore en arrière, hein. Remplacer une dictature par une autre dictature n'a jamais été une libération. Sengelipe toko kako souligner loko ya bongo, mais ce n'est pas notre débat d'aujourd'hui parce que wana mutula mutakoyi ko pesa point de vue na ye mutula mutakoyi ko zala na o ya lingi koloba débat na biso zali wana te débat zali tout tika na cadre ya consultation nationale. Est-ce que Félix Tshisekedi en tant que chef de l'État, garant de la nation, a coquille ko consulter classe politique était encore que à exclure regroupement politique mon côté to parti politique mon côté bangonyo so bazwaki ba invitation libre na bao yo balingaki ko kende ba kende libre pe na bao baboyi ko kende ba akende te, notamment Martin Fayulu akendaki te to moni pe que FCC finalement ko kende ba okende te finalement ba kendaki pété. Et donc Barnabe Milinganyo, en quoi est-ce que consultation nationale oyo ezali eloko esalemi pour trouver des solutions à problème ya population ko la humiliation kaka pona individu moko qui a eu d'ailleurs aux 18 années au pouvoir pour résoudre ba problème ya ba Congolais. Au contraire automonique il ba problème ya résoudre ça qui beaucoup plus ba problème ya famille na ye na ya ba dignitaire ya régime na ye bangonde ba komi ba riche ya mboka oyo au lieu de résoudre les problèmes ya population oyo ba
Pona qui est ce qui tokeina idée que l'élection ni salema qui n'andenge mo ya malamu. Donc c'est quand même triste de voir cet ancien Kadogo s'exprimer ainsi et qu'au baleine surtout au chef de l'État ko sala kolobakeza humiliation Pona Kabila. Moi je ne vois pas en quoi est-ce que consultation à la humiliation Pona yé, parce que au sortir à la fin il y a ba consultation au wana ba décision au chef de l'État à Kozwa aloba il ko exclure quatre figures mon côté. Parmi les quatre figures tous allez na quatre figures peut à renégocier na FCC en vue de la poursuite de la coalition, puisqu'il y a le bien écarté quatre figures mon côté. Donc oyo wana pe sengeli tout yango na table comme hypothèse ko za la paix probable ko peut quoi arriver, parce que ce n'est pas aussi facile de se diriger vers la coalition ou alors de faire table rase et de la coalition et de la cohabitation. D'autre côté dans le système ya sikakoto wana pe Jean-Marc Kaboun président IDPS abunga ki pe moi moké sengeli ko rappeler naye que dans un pays qui se veut démocratique et normal magambazo loba ezana sens soit dans la coalition soit dans la cohabitation et là mususu ezalité. Donc voilà un peu ba sentiment ou ezali ko kumba batu na ba analyse na bango ba ko koloba makamususu parfois ezako bima na sens te comme dans la tribune moko akoki koloba ye azali komona ki yenda yebinyo surtout ancien Kadogo et pesi qualité soki yako pesa batu ba leçon s'ériger en donneur de leçons nde lokotoza moi komona malam mingite ngwana. Voilà moi point de vue tolonga to partager nabino so bo sepeli botikeli biso like soki pe bozana opinion contraire hein, pas d'insulte s'il vous plaît. Beaucoup toujours ko komango na nzela ya ba commentaire parce que zali solo hein, toujours solo la akaka mais mingi pe ndeko na ngai toujours landa biso zana no abonné te cliquer kaka moi clique moko na bouton na rouge ba komi s'abonner ko koma abonné ya DMTV ko bossa na apete ko cliquer na petite cloche de notification et ko permettre na yo rataka sous ba vidéo te remettre en ligne awa Pona abino. Merci Pona temps nabino bo disponibiliser pe Pona koyoka biso to côté nabino prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.